traité wera moyibi bogis ki ayiba banzembo pendant 30 futa mbongo te yo vanda na wera ndongo yebeli wera asa yiba pe mutu nzembo apesi pe mbongo te na mona ngote moni ba poto wana batu bazana ba poto wana ebele baza mituna bango bouger kala wana bogis aloba ngote banzembo na ba isala succès wana bi wana kaka lelo toza batu ko kala na loba ngote bibi mtando pexa loba te solela lobi kwani bo mtando pexa ni sa oyo mo hérité to wana interview bo tout en na mi tout boko tele maté bo koya eza ba propos na ngana tout en na mire te batu ba tout en na mire bazonga voilà batu ba tout en na mire prévaner bazana bazonga na voilà komona ba fa no ba vi ba voiture kota ya héritier watana besala gonden komona ba image wana te ça n'a plaisir à trop mérité ça n'a plaisir à trop ba bando tambola trop makolo bazaki na ba carte biso to bando rouler déjà vous comprenez ça n'a plaisir na moi ce ko ba ba komo ke lengi biso bando yo nalali kola uka de flanga na poncelio pona lati sa chérie nanga voile ngana lata costume bolingo ngana koti na ndako na beti mogondo ko sombele bakisi Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungole la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité. Oui, Trésor. Boni. Ouais, ça va. Biso toi nzala, toi un bloc relié. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bossaka nanga te komini. Hein? Aziza ucho benganga oh yaya lo relié zate. Karmia benganga kuna yaya to lambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 euros pour ma provision. Mais vous avez sanga lelo. Lelo car na début moi bolo relié zate donc provision to ba maman tienne na provision na ndakute. Ne te joue pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bosala lisusu lokola anste, cuisine na biso. Et bongiseli bande konabino na ba masa na bino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko na mokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine Abisso, topez beau s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topez bobenga na numéro ya Cuisine Abisso. Cuisine Abisso. Et ko komisa biloko na bino, na ba famille na bino, paye pas ba masa na bino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Nabisso pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture. C'est l'excellence, c'est Outiko Banda, émission Nabisso et Kitoko, tout ça, na www.congomokili. Votre humble serviteur Nabino, mon amboka, les gros sites de la presse, Benji Benzema, après Sibino Mbote, Mbote Nangonganyo, Soborota, Labisso, Boroyamba Bisso, dans la direction Banda Kunabino. On n'est pas aujourd'hui seul, de tout ça, la émission, de tout ça, invité à mon aîné. C'est la première fois que je suis ambaye depuis la carrière en solo. Je suis solo les belé, belé vraiment solo. Merci na tout de près de loin, on été tous en bonne santé. Et merci Koya Go Belisha, un enfant, un maman de rendu le wawa, un enfant pas comme les autres. Merci Ko Yago Belisha. Maman a rendu le wawa, un enfant pas comme les autres. On a pissé mote. Merci beaucoup na Océan Diallo, vitesse à chrono mbongo belé dollar il a circuler ko kene ko zonga Océan Diallo. Merci beaucoup na Costa couleur patron Bogos. Wazana mbongo ebele. Lelo invité nanga avant déjà. Na Osenga déjà. Ami longo passe ça ami côté la biso na plateau ils a arnaqué moto moyembi. Il y a invité la biso lelo.
na yende to décor c'est que tout nabi ke bolinga ke mingi bolinga ba nouvelle na lelo vraiment to préféré to soyez na plateau na biso to discuter puis to solo la marmonio setali cameraman nanga a ofungola biso déjà pour entrer na to yamba et ça là énormément bien fungola biso pena likolo. Oui, bonjour Boni, prenez chaise hein. Boni santé d'abord. Ouais, santé, Pepe le Kando donc voilà, par la grâce de Dieu. Donc, la route est menacée, mais boulot est 5 voilà. Occasionnellement, le roi Nazio, mes condoléances à papa. Vous avez de cœur, la musique. Merci beaucoup. Les gars, ouais, matin, les gars est très bien. Mais merci à bateau tout soutenir de près de loin. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Donc. Les livres, tant qu'il y a des artistes, on est belé, il y a quitté, il y a nouvelle té, il y a bangoté. Na bito ça qui en privé pour ani. Bon moni nazaki na choc makasi quoi. Moni matanga pe zara. Ezala un fait c'était pour te inviter bah tout voilà. Mais bah oh bah yebaki bah yaki voilà, on peut bah yebaki t'es désolé voilà. Moni na fête net invité ka voilà. Merci beaucoup. On est avec moment il y a pas si papa na biso tikaki biso personne en place à mizoami. Nza même taper ça et puis mtazwaka. Arnaqué moto moyembi. Tout solo en carrière na o banda wapi carrière non to ba non wana na début carrière na tito koma lelo la place sur le qui arnaqué banda carrière na la jet set pas faire rigolo là na banda kande ba tout ba banda église chorale ba groupe église après tout ça l'orchestre na biso mo ya bana ina Kabuklino de Lina, tout à l'heure, maman s'en va pas chez les monka, Jonathan Wenzi, Laetitia Lokwa, j'espère, Franck automatique, drummer a fallu, voilà, là maman s'en va Bob la Rose, tout à l'heure, mouvement na biso mo Kabuklino de Lina, tu en as bête avec interprétation, moi il y a mon recherche, voilà. Après, qui sollicité par Massalanga Isaac Maï. C'est mon vieux, Isaac Maï à la télévision. Ouais, Isaac Maï chroniqueur. Voilà, et puis intéressé, enfin normalement na kota maison mère tokenda chez musika sika na yolo ngai na Robinho. Tonga to kota jour moko. Oh. Tonga to kota pena jour moko na Bouti na bino ba beaucoup tani ne pas musika. Si to ba iba massa depuis kala. Que toi qui ba massa te. Nga na yakipe massa langa pacheli monka tenga fona beta na wenge. Ba kenda tika pa musika sika na kenda kuna pa musika sika na yolo. Non. Nakutana na Robinho Mundibu to banda obose po amema biso pawera yo bika andeza la teste. Je vous ko faito kende a présenter biso pawera nga na kima. Yate. Na yate. Na yate bika la parler na zonga ba bangisanga mais sommaire ba kisi ba bomaka ba tout voilà. Et bangisanga après wana nde to beta na biso kaka ba musique na biso ba recherche to beta ki zongi sur l'orchestre na bino. To beta ki festival mon ya existe makukula salisa ki Festazim yaki na Kamina. To ma deuxième. Tourner na ndo salsa. To ma deuxième après koleka le kaka ba émission des orchestre ka mais tous les cas émission boule pe cola après wana da Robinho ba juillet ouais Robinho da ba juillet côté maison mère après wana na kutana Isaac Mai na kendaka émission ndé za sera en Afrique na yemba danger sima te il faut oya jet set ba okende Zenith ténoriste azate yo frère oluka ténoriste amemanga wana na kota pe ndé za la kaka. Tant que jet set, okuta banane. Tant que jet set, nakutaka ba Nicodème, nakutaka ba Chiquito, nakutaka ba Likinga, nakutaka ba Cecele, nakutaka ba Patou, ba jus d'orange. Voilà. Président tout est mon abiso to kota na kati mboule do déranger biso fort. To kota na biso na kati. To kota na kati. Là, cher ami internet, mon mboula, madame Lapoué déjà ça bandi go mélancer, to préféré to kota na kati pour to continuer émission na biso. Président, tous à côté, à le côté jet set, au côté banane. Ba Marcaouz, ba tout donc on a tanga déjà ba Likinga, ba tout. Voilà. Au sala test na nzemo. Na sala test ba nzembe belé, na sala test na
asala test ata na ba 5 nzembo ça fait rigoler ezali nini pourtant na matina na pourtant na ye tant toye na Isaac Mai tokuta mouvement répété non na website na vandi ce qu'on a eu Isaac Mai na biso na matia na buka mabe ouais Isaac Mai ayebisa nga siko abi papa makambo ezala misiki omona mati kuna boye okoki oyemba te na ese na buka mabe kala mina omonaka moke te ye moshete akoti ye rep ba air ba test ebandi siko amati na podium asignalé que te na musicien mo bayebaka danger fort amati siko faire atalinga wa musicien na bisia wa mona basuki boye te wana bina na mona palais ouais. Donc, c'est un musicien. Après, ça teste, ça teste, c'est qui m'a aussi bête là. Bête là, la 5 nzembo. La parole, voilà. Côté album la mina liboso zaini. Bon, on a un album, mais na basuka wana naza ba problème balongola ba focal nanga quoi yango sala kena ke pe wenge quoi o baloba ke ba yoka da faire rigola yoka ba remarque yo kende wenge déjà et puis bo vanda zoom suna rapa ba ngana o ba longoli ba focal nanga kinanga wenge nde faire rigola ko kota zoom suna rapa kuta ana ke bima kende wenge do abengana ko ouais ezala à peu près bongo vraiment ba elobama ndenge ezala ka voilà. Mais ils allaient dans le pénangate, ils allaient batouiller tellement na série wana na monta qui à niveau, c'est-à-dire na mata qui fort. Yo moni ni batu musu bazaka ba pembe na ba leader balinga ba musu amoni mutako mo mata. Donc balikuwa ka ba déstabiliser nga et puis ba resisa qui ko déstabiliser nga. Voilà na longwa na comment était tu mo mana mo faire rigola ba nini. Rien c'est faux, rien faux. Wana ba kosela na bango. Tant que bon au salaire qui recherche te on sait pardon bah non t'es dans tout après na monique album au batmuki les bandos de la boîte noire et bien mina ba longo ba focal na mona ki fona ke c'est mien na ke peta porte hier voilà là oui mais voilà na wenge c'était comment na wenge ko tutango kota na ngaka na la samba bona luka na kenda na côté la nzela kakol na kenda luka yama na palais yama ganga non lukayo pas to kota mbama mu ya fait jour arrête na yaki kara na moyebi na musicien na yaki toujours swag mais na calculer te que na OK rap voilà à kota maman na carte to kenda rap na kota na la samba boy nzembo na yemba ko tute po na nenga sentiment public elekaki na mataka na petas kon swaka bambiaka tu bazalaki tant na boulot banolonga blo a faire ngana yaka na mouvement parce que yo ebit na ko niango te parce que déjà na jet set na zaki déjà va cheta matanga fona yemba non vous comprendre elo ni salon wenge 12 ans ba pesaka yo non kolonga wenge bon kolonga wenge vraiment to ba somba bino bon ezaka na 12 ngana compagnie kaka ya ita mon pepe mo yaki bon voilà quoi sengai nzembo na wenge sengai to longwa voilà ngwana to longwa ki to kota ki pa wata nzamba sa to kenda ki pe mikili ba États-Unis to ke to zongi États-Unis ngenda yo moko to kenda biso tu ngana kota kana na chance à kota voilà c'est un peu ça moi parcours pour fanda to wana te on est ka parcours après bo salara new style na on a après to sala ki new style pas wata bon new style ezalaki moi to sala qu'on a idéologie les marqués hein to sa force entre ba amis mais ezalaki na ida bien mais na début na moi ezalaki bien mais après yaki okoma moi et puis senga suka bon sénateur moi tela abnola obosala sénateur moi tela abnola obosala bon pourquoi il sawata dans la partie sénateur moko a soutenir biso mais a tchaka biso l'art ça dit tokenda biso ne tokenda ko lela chez a soutenir biso on peut pas être ingrat voilà a soutenir biso to lela ki pa na ye a soutenir biso ba studio voilà il on ça o imo hérité to na interview
tout na mire tout boko hotel baté bokoya eza ba propos na nga na tout na mire te bato ba tout na mire bazonga voilà bato ba tout na mire prévané bazana bazonga na ye nga na tout na te na kaka swag donc na kaka normal ouais c'est arnaqué moto moyembi na ebité so kozong sa biso nelo mo boy je sais pas le mo ta mo ya kota feregola salaka banana wa bien en première apparition yonde prochaine nga bapesa yo valeur babosalanga ma pamie kasoda kolone kajwe nanu mushinga yokelanga tamawa nalali akola uke de flenga na ponzelio pona latisa sheri nanga volenga na lata kostima bolingo nga na koti na ndako na beti mogondo wana wenge wana wenge nana bendanga alisi baba na wenge pe tocha ba mwidinda zwa zoto nangeze bendete kasi eza mosuno pourquoi lelo komisi yango joue na yo sheri moto atekaki eponche ya biso na bombaki butu alelo ngai na yo puisque nuit de noce mama wowo sakana nanga malembe sheri sakana nanga malembe tina wenge lo ni sala okeni na orchestre na mona teke bo betina mutu na orchestre ya longa sa nini me bio ko beta na orchestre na mona teke kitaka to matara bon preuve ani batu baloba ki na kitaki effectivement et mutu bo beta na o ya tsenze mo yepoti na ko beta na orchestre nga mona kango normal mais na mona kango normal mais après voilà quoi vous gardez ma relation ni héritier bon na garda presque batu ba comprendre na ma critère na garda ba relation bien na batu tout ba leader tout. J'espère que son écoute na bango il aura le phénomène où ranson je dis de nias na oya pena la respect tout mbote voilà je beaucoup tena je on a kinga na luka ozonga mouvement to beaucoup tena retsabi on a ki fozonga mouvement réponse n'est non c'est impossible na ozonga te parce que na dans vision mususu na osala o makamlanga oui malembe balobi malembe nazo évoluer nanga quoi ok bato ba comprendre quand on a mis sa première single parce que na annonçant déjà ça fait une année na annonçant single au Mawa voilà na bisango kala mingi fin na bisango na octobre nazo yi matanga nazo calculer ndeni na bisango parce que na sala nzembo na ebida nzembo ezalaka c'est-à-dire nazo ngana vraiment pour côté promotion les apena fort on a do lukapena montant consistant on a ko bandelango pour voilà pour single one le ka ina persiter réussir quoi donc on a dans la carte ba stratégie na si ça tout na pas déjà na ça makambo tout single déjà stylé parce que dans ça l'album dans ça la comme dans esprit na mona ki na comme évoluer déjà na comme na 4 chansons déjà oui comme presque à la fin na moni non moi ralentissement moreza par rapport à makambo natala giti na bité fona misano nze moment quoi pour bato ba promotionnel en fait ça promotionnel et rassurer bato oh ni non ça là voilà la chanson m'a pour bientôt peut porter la label toi dans le côté il y a un victime pe label ezalaka kuna bato ba produire kuna pe ba faire rigola a pe na label est-ce que BTP va tout que va soutenir un peu non la bête tout mais ce que côté label moi c'est pas une grande pas une grande chose c'est un moment problème to le label mais pour l'instant la linga qui na se battre non celle parce qu'il y a mon ado produire single là c'est battre celle makambo qui est déjà bien na minute on a solo na yo single ici là déjà il y a un mois na ça des clips là on a single na des album t'es single déjà ici là na clip pas déjà tout ça là na scène pro na vida de studio na style ça déjà donc na zo lukaka ba stratégie et puis le roi azaki na matanga fa na respecter qui fa na zo mo temps
parce que papa doit être cher. Papa vraiment papa alingai mingi quoi, papa langa biologique, papa te tu banda persona nalinga na lela vraiment on a suspendu makambo tout, mais voilà ce que la zone de émission makambo tout activité, donc voilà d'ici novembre si tout va bien fin novembre to bimsa single wala mawa tout solo la maman qui on habite chez au tonga toni tant vous na wenge est-ce que kuta na pose à 12 bon ngai na ndanga mabete nakumisa nzambe na grâce à ça apesanga ça dit nga na orchestre tout na leka na sala que fort hein nazala compétent pour na kuna ko ya na ba 12 moni ba tuni ba ba 12 ba na ba compétent mati comprendre ça dit nga sala que fort na se donner à fond au fond dirais-je na c'est faire important ça dit na sala na mi comme c'est important. Ça dit, il n'a pas fait ego là, le padre, mais ça qui est important. Si on a zaté, on a senti on a zaté. Idem na wenge, parce que mon wenge wana, na misala qui est important, na misala qui est important, ça dit, si on a interprété. Parce que tant que tu as une interprétation, il faut interpréter bazalaki. Ça dit, on est capable d'interpréter tout. Tous les vocales, tous les vocales c'est dans l'ongolango. C'est-à-dire que c'est important. Et puis tant dislocation, héritier l'ongoa, na pesa qui sont dans l'accès, na pesa qui sont, c'est-à-dire sur le plan cœur, sont na yemba, sauf on a exaté pour on est cœur et bien. Donc idem et pas héritier, na c'est fort ça qui fait. Faut déjà ébiquer côté qu'on a yemba cœur fort. Héritier, vous avez parmi donc na ça mon bébé na la tête d'affiche quoi. Voilà, ça c'est important. Moi on appelle la disque héritier. Na ma mi ange mais na longwa qui c'est normal ba longo lango voilà. Ça là ba vocal. Na la mi ange na nzembo moko ezaka wana Jack na moni Jack ba imbisango Jack Eric Mandala. Caridate pestama nangai Mariame. Pardon maman, bobenga bayomba ba shangazi. Bonsoirita nangai papa fanga sikoyo. Oyelingi potema kakande yebile pourquoi? Vous comprenez tout yemanze. La nzembo na yo to nzembo ya bango. Album ya ye ngate. Ça partie yo salaire. Ouais, voilà la partie. Yemba voilà mais nazaki souté c'est normal. Mutazate chaud. Ça muto choix. Disque ngo yo ondeni. Tango zalaki na tango longo. On a déjà bato tuna nga question trop. Eza album o nga na zalaki na yebaki. Ndenge na moni réussir et ça langa ni chaud ni fois parce que na yebaki que eza disque mo ya bien. Azaki tampe na bosser yango quoi. Voilà. Félicitations un peu gros à ma part que benga pe boss to président nga ancien kala. Faut féliciter pour la disque depuis disque vivant. Bon. Et ça est-ce que c'est important? Invité. Je trouve pas important. La trouvé là est important quoi, voilà. Les opinions na yo lelo yo na habité idée za album na orchestre mbala moko to sala no album orchestre ya sima. Dans un mouvement tout travaillera. Je crois prochaine émission on bengo na rep na police de to bosara. Aux hommes ba image. Déjà dans une activité to lancer pena to faut bosser trop. Voilà. Donc la chanson m'a signé Djibol Mbala. Mais c'est le noir. Donc date na chete. Na chete na oza mama kama mike pona kale date moni. Na lingite na chanzembo na marché après la bandi susu. Parce que nous on a chela nzembo on a lingele kala ba trace kitoko kala ba chaîne tout ele o ya batu ba nzembo ba lexa ba nzembo. Parce que batu wana baza batu le roi biso quoi. Ba spécial to ba leka kuna. Donc voilà. Le quoi que batu ba opema para le roi biso to opema biso pe to capable de lexa kuna. Donc ça des fort wana que tant nzembo robima et les kana ba chaîne moko voilà et les kande batu tout ba prêtre tout ba grand tout ba sala quoi.
Natala interview à faire no mo za la nepe na la team, bon nepe na wenge. OK, na nepe ambulance. Ba tuni question na yo. Alors bi pena bon vinabite so tala vidéo. Masa na biso na ke zonga poste no ezalia to mo za ba voiture ba opesa biso pa goga a zonga to ke ne ba zenith to ke ba poto o embaka bien zonga mouvement o za orchestre na tala non natala ke monter voilà bon selon peut-être ça ndingi ya moneli hein bon to za rappel proche to misika to kuta na raté voilà to so la msuka mambo to mona ni msu na WhatsApp moi stati voilà mais les opinions na peut-être à moni que na manqué bango quoi mais ngana concentrer mingi na mam na sala parce que abige polinga ki dipo za ina na nini vous avez linka ki leader masa zonga na to se concentrer ki leader sima tenga za radio leader na radio leader babota manango lokonga babota manango les gens vont comprendre dans les jours à venir vont comprendre je vais pas trop parler trop moni ko ba trop manga passer non c'est concentrer na mawa mawande tango bima vous allez juger quoi et la suite parce que suite à Maweza quand c'est moto mekaka totala et annoncer album et annoncer kaka poto bombi pena ba plan banzemo ba Ben Willy ezali banzemo ba papier masuta banzemo ba edo muzambe ezali touchable donc voilà nous bosser ba to ba surpris ba non c'est la bon album moko tak album on comme dans esprit il y a un esprit esprit oui on s'attend d'esprit il y a un monter il y a esprit il y a tate il y a esprit molimo arnaquer moto moyembi ça fait beaucoup de temps on manquait battu tellement belé on a la peine à Gisasa au voyage à rapper on voit la musique à congolaise actuellement so abi arnaquer à ça la analyse tant que musicien il y a rotala nana nga rotala numéro 1 siko bon la musique numéro 1 ça la raté nana ma bête moi la musique qui sont numéro 1 il y a qui l'autre le numéro 1 attends le réunion sur numéro 1 Fazala bon peut-être mon la musique il est j'ai koko lo baké mutako lo baké bon na minito ngam na omene ah bon tout le batabon numéro 1 et la charge na mona grand frère na biso fali pour pas OK bien ni mi to mené tout numéro 1 te azom mener moi génération azam moi liboso na lenga mabete vous comprenez azom mener bango na ba faire rigole les padres te to bi numéro 1 numéro 1 na ndama mabe ate batu ba mener bali to mener na ils ba les padres ils ba fali poufa moko kaka moko na mo de so na tangi ba muso ba sepela te yo sala mo na ba sepela te te to mo la bina tanga moko eza la po ba inospe baza ngana problème te yo ka nyozo moni na ngazo mener te po na nga dans un parti prité na bombi ka na mutema na nga oya omene po na laisser ba misu to moni ngai ngala za talent naza talent na lingite na choquer moni batu koma le bibongo e choquer batu na koma ba fanatique na bango po le bibongo e choquer warrior pe baza et puis ba ta faire ba goloa ba goloa baza batu la team pe baza batu nani su baza batu ba innocent baza ba gaz mawete ba massa bazo sa boulot très bien ba maestro Fabregas ba villageois pe baza vous comprenez so na bina ke kana ka moko monte ke sala fo po na zape ngasko na ba fanatique na ba villageois na ba gaulois na ba warrior donc voilà tu ngasko na besoin bata ba pe ba otalo po muna muntu pa pesa un point de vue na bon ngala ebiso ke musique na biso ezo kende bien toujours évoluer moi bien malgré tout ça bité na problème au combattant ya Robert Abasala minene mais toujours débrouiller quand même parce que au moins Robert na mikiliwana bando sala ba orchestre bando sala musique bien vous comprenez
biso to beto esko ko beta na ba grand mouvement na ba moment wana moni passe soki ba voyage année ezalaki to linga to émerger encore plus. Voilà. Ça repasse. Comment on va combattre 4 concerts annulés na 2 ça 2 mois. C'est désolant. Voilà. Et puis tant on va muta mené quand on vient à ce quadre à Zavida pété à ça toujours. Moi que dans manquer ba on annulé quand muta beti fali pourquoi. Gloire grâce na quoi donc. Muta mené zate. Bon, muta mené c'est pas moni makambo ezaka moni makambo musique eza mystique. Le logo za numéro au numéro 1 lobby mystique ngala ko la moni ka lobby mao na on sait mao na kangi siko e sangani on peut numéro 1 ba kangi pe ko le cabinet ba grand prêtre fali ba grand prêtre ferré na comme numéro 1 pourquoi maman numéro 1 voilà aimer l'homme à son époque ça bon wana moni attends comme numéro nous on a tout ça le succès faut ko comme numéro 1 tel ça va faire na ba fali na ma bête na lingi na ba numéro 1 te so mutu a ko lo ba kaza numéro 1 et engagé ka ye vous comprenez mais quand on est là que tout le monde va avancer très bien va évoluer très bien va avoir exemple à suivre quoi voilà comment on va faire on va voir voiture kota ya héritier watana besala gonden comment on va image on la ça nous a plaisir à trop mérité ça nous a plaisir à trop ba ndo tambola trop makolo ba na ba carte biso to ndo rouler déjà vous comprenez ça nous a plaisir na moi ce que ba ya ba comme que lengo biso ndo yo katando na ba carte vous comprenez. Félicitations à elle. Dans la plaisir à trop pour la masse. Donc voilà. C'est ça qui a plaisir. Moni, bah non comme bah kembi pe. Moni bah net bah tu bah koba. Kembi na mouvement na bah bandagi mouvement bandagi. So les bah na bah récompenser bah on bah ça bah on a mon route récompense bah ça il bah on mange geste moro. Ouais ça bien. Au quotidien, c'est que vous exprimer bien bandoki. Voilà, ça geste moi bien. Mon paiement ça na biso frère na biso bien filé, c'est là qu'on veut d'avoir mission na. Donc ça on va cicater quoi. Voilà. Et là moi ba vraiment bilengio, ba yo no yo ka ba no yo ka. C'est normal, mais manga na nini, c'est normal siko lelo ba ba no même ba massa wala ba koti sika et ça la bien la mouvement ça va bon. On comprend voilà. Na ebi go vanda na Igo de la forêt, na tambo vanda na on go comprendre, on so comprendre wera, na tambo vanda na. Te na comprendre wera mwandam. No va na ona pena ke, c'est moi pour mes amis on a rapé bo solo. Mwandam na comprendre. Tout le monde fait na biso mona TV, on traité wera moyibi, bogis ki ayiba eba nzembo. Pendant 30 futa mbongo te. Yo vanda na wera. Ndongo yebeli wera, asa yiba pe mutu mbo nzembo apesi pe mbongo te. Bon, voilà. Ngana na mona ngote. Moni ba poto na ba bazana ba poto na ebele baza mituna bango bouger. C'est ça nini? Ebele ba na poto ko nanda mabete. Ebele ba tumusu ba sala pe rien na mikili. Ba rappela mo ba problème ebele ba famille pai e bouger pe mutu. Voilà mutu mo azui micro andolo ba n'importe quoi, mutu lo roi wera. Bon, certes, aïba azwa ki onzembo achaki o l'arte. Est-ce que c'est mieux de régler ça à la télé? Bon, ça, moi, je suis ça. Oui, ça, c'est ça. Après ça, 4 banzembo, ça, on a 6 na wenge. C'est belé, hein? C'est belé. Après ça, on a. Tout le monde est kala wana bogis. Aloba ngote banzembo na ba isala 6 wana wana. Kaka lelo. Toza batu ko kala na loba ngote. Je m'tando pexa loba te. Parce que là lobi kwani. Bon mta pexa date. Bon, wana izaka ngalinga te moni batu loka ba grand nom. Tango yana ba argument mo boye. Faut avoir un argument mo boye solide makamo boye important. Ko le quand même ce ko loba mais so yaka makamo boye amiki pamba bopo diminuer un grand nom comme mutloka wera. Ils ont respecté. Na nenga mabete voilà. Baki muyibi na TV. Nenga c'est hapi na papa batu. Papa exaucé ba na nesugogo. Ba mona na obe papa ba muyibi. Voilà.
parce que la ata geste mo te parole mo bon nous en étant dans mouvement mon nage o déclarer mon nzembo ne wera futite afuta ne normal pour ya ba wi wera kabate bon voilà na moni vena mes pression na mona je manque à dire hein, pour cette question. Voilà engagé quoi. Merci beaucoup. On est d'ailleurs à point de vue non parce que pour mon tovana na wenge ba fanatique nyonso ba otala o oyo balinga na voix na ba sepera na voix na yo o ba yebike yo on na lobati yo kama wao nzembe banda bolingo sokezalaki pays nde na changer nanga nationalité pona lembi ko revivre lisusu 1930 au lieu de 1960 pour batortir oyo na kokite toke break après na nazonga na histoire Kwame Kuma sengaki lipanda obi Kwame Kuma ekiwa ba historien wana ya kala nazonga na histoire oya longola poso moindo na bowumbu nganda esclava bolingona na kolongola ngesiko nazali okotisa motema nanga molili boyebungisa te elilingi na yo ya pamba nomba baksido salisa motema na ngai yo bato ya mokili bapesinga kombo 207 esprit de mort apotoke na biso na sui de cœur na facile na sui déception ya mosali cercueil mokolo liwa na ye bakundi ye netoko sherobosani no babienfe na nga obimisi oyo se ya mabe yoka mawa sanga mawa bebe après atanta benadane koisaki budinga world trade center oya bamande ezokweyisanga bolingo na bainosa sacrifié na basekuriste sacrifié mawa na ngai ekomi contagie nanu nakufi te bana quartier basali prévention bakomelinga na lindala l'arnaque prête à Dieu nakende nanga mpo basouffrance ya bolingo eleki yanga inspecteur Steve imono après na ye susi edevoraka koleka mbisi ya pirana oyebi mbisi ya pirana filme mo mbisi mo ebano lia bato boye susi sikoyo edevoraka bongo awe nsima elandima miso nanga awe nsima elandi nzela ma miso na ngai sor na nga nini yoka mawa sanga mawa bebe amona ngai ya pomona chéri na ngai ya pomona eza mawa nayebisi yo kosala nga nayoki mpe mawa mais nabeleli yo seku falo tindelanga bilaso tindi corbia destination na ngai ekoma mbeteke pesanga ta 3 visite cimetière apesa na famille atala tombo moi kasi nzoto te poleka talai amede makenzi one chapindi yoka mawa nazolela kaka mais est-ce que ba featuring pe kozala ne ozala nini ba featuring oui mais pour l'instant on a ciblé na dépendant peu moni na banzema mususu na otala selon kasha nzembo wana so esenga na benga ta masa moto to collaborer y a pas de problème mon vidéo ya Shikito na zongi jet set azon on informer nga concert wana so pas zongi mabeta yemo ayebi moni kozonga eza mabete il faut reculer pour mieux sauter voilà ça moni qu'il faut reculer pour sauter bien voilà c'est pas dynastique idée wana oisangisi bato wenge en ancien wenge na présent na bino ya kala na ba masa na eba sala album pour ba soutenir musique ka eza bien comment idée wana de maman na idée au saranati voilà j'espère qu'ils a récite mon boy de makasi nayebi ke bato bazana dynastie baza ba talentier
Voilà, bon, ça aura bien. Ils vont voir. tozela toyeba dynastique parce que miso mpe baovanda na bandako bakoloka yango totala mpe jour ekobima estce oyo nyonso basali wana moni kosala eloko ya bien na succès ezalaka des choses il y a des choses différentes osala mpe eloko ya bien maintenant na succès te okosala mpe eloko moko mabe okosala mpe succès mosala eza nango eloko ya mabe mesala nango ya succès vous comprendre donc neti na dynastie nga na ozela non succès te nga na ozela ke bambiaka wana bayemba baanimateur wana baza sele wana bile babwaka danger nga na ozela non wana ozela no batalent et tout ana totala oyo epesa ce qui est très important c'est sagement trouve na biso na suka naningi bafani nyonso balandi yo awa loka no totie date te po n'annonçons déjà ma fêter dans en décembre fêter dans décembre déjà début décembre fin novembre aux anamawa nous ça l'effort nous sur en abattu nabi que déjà ils allaient bien et puis il faut bien la plateforme nous sur landela déjà ba aussi la plateforme ba créer la plateforme on les ni pona misango na niveau moko ya bien quoi voilà bientôt là tu fêter nango ce ben bazo arnaquer ba sala nini orchestre répéter wapi et puis toujours répéter na en coulisses na 20 mai quartier 20 mai to répéter wana ba pas contacter numéro oyo ba poto ba o ba za posta ba za mabanga ba so ba za banzembo ba benga numéro oyo plus 243 99 20 49 118 029 20 49 118 quoi voilà bakozwa bureau eza wana bakomi voilà na eza pe numéro des fois pe nazaka nango na yamba plus facile quoi voilà ba contacter biso mawezo ya bazela mawa donc d'ici là non fin novembre bazwa mawa voilà. Merci beaucoup Baïba Tchonso Batali Biso na évidemment bote na napesi mbote na Dieu merci Mbokani l'international Dieu merci Mbokani napesi Vini Bongonga Jogo napesi bambote Andragi ya Tunisie kuna napesi vient nga Edo Muzamba l'intouchable Edo Muzamba napesi Noël Mutuku vient nga Noël Mutuku na USA na États-Unis napesi bambote Noël Mutuku napesi maître Pasco Tabalo napesi bambote na kiti wana mbangu napesi vient nga Jolili Atala en chair et en os bambote ya trop napesi Stéphane Ngoy solution na Tanzanie napesi bambote Papi Masuta vient nga Vicky Mbelani na London napesi bambote ya trop vient nga Paulin Katalai Sheraton toujours Koko Maleka prêtre na Luanda napesi bambote vient nga Otis Nzoko baoba di charisme napesi bambote Amédée Mackenzie Poutine Nechapindi, sans oublier Lionel Kassota, Nel Nef, la personne Bambote, Calvin Elengi, Bambote a trop, Josmar Lenfo Savimbi, Vienanga, Trésor Chimbalanga, Massanga Cédric Ekama, André de Kinshasa, le Canadien Cédric Ekama, Bambote a trop, Tonto Tsamouna, Palace, donc Mawezoya, la chanson signée Djibol Mbala, Monsieur le Noir, Tchèque. Merci beaucoup, c'était Motomo Yembi Arnaqué, Azalaki na plateau na biso. Aujourd'hui, na yéné te décortiquer ma nyonso. Rassurez bino ba fan nyonso que Mawa Ezoya bo soutenir artiste. Azalaki na micro na biso ya www.congomokili. C'est votre humble serviteur Benji Benzema, le gros site de la presse, Mwinda de la presse, Mwinda ya presse mobimba. Yeyo, mon abino. Merci Koyago Beliche, un maman du Wawa, un enfant pas comme les autres mères Nabiso, na peshombo te passe aux oami, to sali mission na plein boula moule ko beta mais biso musala to bimi peut-être to sali la mino vraiment musala limon na biso za la na ba commentaire na mino to za na posa nango ba remarque la mino to za na posa nango à la prochaine to bongisa musala to sala pour chaque jour ba ko la merci na ba itu ba ninga biso na excellence à musala to sala malgré tout le katoko la météo tout ça la excellence. Merci beaucoup na Océan Diallo vitesse à chrono mbongo belé
ana mbongo koleka mbongo eleka ye abotama na mbongo akufa na mbongo ekolanda ye okende partout océan dialo azala mbongo ebele. Merci beaucoup na Costa Couleur le patron Bogos yaza patron na mbongo ebele. Merci na Force Italia Jansi Mayasi Motema Clément Mayasi na pesi mote passe à Zwami et bon ça perd na ba immeuble ça perd na ba palais ça perd na ba blouson ba 5000 ba 7000 Jansi Mayasi Motema Clément Mayasi yaza na ba nika bokele ya ba tapegi bokele boyende zalaka. Merci na bilotu. Merci na cameraman nanga Simon na kanda ne moena boke yate. Merci à vous, bye à la prochaine, bye, ciao. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.